Tant na SMK akiti docteur Abenga Saka Congo yandi mosi aza atteint ya corona. Moi besoin ça y est ezalité parce que vaso lenga vraiment. Ndenge bayokana kuna na fondation ndenga yandi musa kei yandi mosa kenda Afrique du Sud kaka na lamba bakutila kiye. Akena hôpital ayikuta yandi mosi kaka na lamba oyo ayilaki. Fiso pelende mutasumbele bilamba oyo yandi mosi aza Afrique du Sud c'est fiso pelende. Soi-disant, hier, dans mon boyer, à Benguier, à Biot, il était à Congo. Il a 10 000 $. Il était à Tambour la Kawana. Ça m'a tout à matin à Mamé Wasso. Bande Konangai, il y a des mots très méchants. Notre frère était manipulé. On a manipulé. On a des informations déjà. Bah, on a les deux à parquet. Oui, Margot, on a un tembe pour Sakanate. Bagé Funda, il y a des mots. Merci vraiment que na remercié bino parce que nous avons des produits à presse. Celui na yebani surtout presse en ligne en tout cas mutu. Tout le monde a vu le rabot c'est grâce à presse en ligne. Faut ndi marango parce que baba tumoko baya kaso di kamezali. Que aso asbesa asan danger bandaki ndenge nini. Papa moko belaka comme ne papa Bolen, wali bana mobe visite, azo beta négocier succès ya babo Marie. Abelaka babengana ke na hôpital ya mama yemu par manque de moyens. Nga nazali chargé social imiko. Na bandai kuluka lisungi na zwaka te. C'est là likanisi ya asan danger bandaka. Na bengi baninga parmi pauvres maté sans souci. Papa Dudunga Fura ba Mabi Pendu ba Dof Dominguez ba toma belende to bandaki likanisi yango en tout cas il est l'autre kokisi je crois 16 ans. Vraiment, et ça, il m'a belé, souvent belé. Parce que curieusement, je me suis dit que c'est un danger, ce qui m'a belé, je me non, tout le Calicamo dit, oui, il Camo, il a un papa, il vole. Il y a ma casse, il y a un artiste, ici, il passe tous ans à rater. Il y a une veuve, il y a un orphelin, tous ans à rabisso, tout près, il y a un artiste. Maintenant, tout ça, côté action, il y a tout le action, à ça, danger, ça, côté de la comédie, parce que c'est là où les bas blessent. Dudunga Fura, lelo na kobimisa secret moko ona lobate. Dudunga Fura kufa ndenge nini? Dudunga Fura baninga na ye ba monaki ba tango ministre Malenso, ministre akiti des arts, ba accompagner Dudunga Fura na Afrique du Sud. Des ministres ils sont oh mais bino ndene bokende ko accompagner Dudunga Fura, ba voyager na garde malade comme moi c'est na yeto mwana ye. De là ba tika Dudunga Fura ndenge wana kati na ndako nde mama ko benga ngai to baniso ba démarche à zéro maman j'ai dit que pese mbote nde ba démarche à Dudunga Fura bandaki à zéro jour le sénateur à vie de président de la République Wazaki honoraire abimisi mbongo ya papa Dudunga Fura mama benga na benga presse ba remettre mbongo nde jour Dudunga Fura sotika biso so bo ba yibi disolango ngamuna kina ba passeport pour ko évacuer Dudunga Fura mbango na Afrique du Sud. Mais là, bon moni baninga na bango te, mais ngana tango à danger, tango so comprendre à danger, s'engage tous les artistes. Toké Nakaya Kidiamfuka. Kidiamfuka kufa le 10 300 francs congolais, 10 300 francs congolais Kidiamfuka ça abelé. Azoya na musala, asala accident na côté ya Kauka, azo choc ya lokolo. Il fallait balu ko bakena na hôpital mbongo zomarate nde to bandaki des démarches on a remercié maman Olive a salaka tout pour la tobiki sa Kidiamfuka akenda tina Afrique du Sud ne kufa biso niveau ya Afrique du Sud to suna kamo ki saba to passe ngadia de ngadios je vous voyez du sonner de yaki ngadia ngadios wala nda biso à partir ya Kidiapoto ayebi comment na sauver. En tout cas, tu remercie mingi toujours le sénateur à vie. Joseph Kabila Mouta souvent regardé derrière. Na sala émission na ETV1 na awa ngala zo bela to zo mona ba continuer dans ko kufa moniera les chefs d'état. Nzoka
Tant qu'on a cette émission, le chef de l'État a dans l'émission. Bala moko pengi responsable ya Ngalema, bazo Ngalema ya zakina mama yemo, bazui Ngalema ya akene nani na Ngalema on nani na fait chef d'État honoraire. Vraiment Ngalema lelo aza envie abika. Tout ça sur la kaya ndeko na biso Muyombe gauche. Muyombe gauche ningi boyebi akendaka Inde kana lisungi a sans danger. Tout ça sur kaya nani ya Mame Waso. Je crois que ça na leki na biso lelo ayebi Mame Waso atiaka vraiment maloba mwa kokufa aboyi ba kombo vraiment omulake ndenge to sala ka mataka Mame Waso to remesaka déjà RTNC papa kabila ototika pe national ils ont direct à RTNC tout ça sur la kaya sans Kapora Murumba o auta qui je crois mira zalia wandenge bomulaka saki 34 ans na Côte d'Ivoire mais azonga kina makasi ya artiste en danger. Tout ça na kaya passer Guy Mario. Oh vraiment te remercier encore maman Olive Lembe Kabila. Tant que l'élève Muyombe gauche azoka en charge tout PC et papa na biso Kabunda Lesa tout le monde a même papa Beda Show. Oh te remercier wa kiri ti et pas ya papa na biso Guy Mario ndenga zalaki Guy Mario mala kufaki vraiment zalaki enterré avec beaucoup d'honneur. Tout ça na kaya passer l'été à Kanda. Monaki là il n'a pas d'argent, on s'est bâti, tina bon de la papa bobo yende là alongo la pente, ndenge liti ya Kanda bimaki. Nous na kaya mama Chako. Oyo baté belé, banga ça la guerre contre la sans danger. Famille mama Chako boyaka ba comédien. Wana je ne marche pas les mots. Et boyaka ba comédien ba ça la obsèque wana na sala obsèque ya mama Chako ngai na famille, au moins ndenge lekaki, magé ba kombeza laki mais mama Chako kunami malamu. Tout ça sur la kaya Maboke Ngalema. Babenga bata théâtre babenga ba Maboke. Bata Maboke. Voilà. C'est scandaleux. Soko bengi to bengi ba masumu ba tous les comédiens. Bola ki sabise sika kuna Maboke Ngalema. Place Bunga. Ozomona ignorance de biso artiste parce que bon même na Canal Sat, batie groupe comme une chaîne Maboke. Maboke zali comme munene. Metopeda tombia Maboke Ngalema, attention à tomber mundele ndombe. Tombe za soute, mama monoko ba artiste belé ba bungisi ba tombe za soute parce que manque ya suivi. Tout ça sous kaya mama monoko. Pendenge moko mundele ndombe Tony Bodi akati. Bande kona biso vraiment tout ça makasi. À partir de bino asali 7 ans makala innocent bon ba ningane sikoyo bazalaka wabi vraiment parce que ça demande de l'argent va foutre avocat va foutre mikanda libre mais kuna silence radio tout ça na cas sous ya autres kende ya oui Yann Demos je crois Yann Demos voilà le tout bana ka Yann Demos c'est quoi le problème maman lelo azaliawa nazwaki sango pa ya mama lele bisinga achaka ko nde osunguli ndeko na yo namoni papa Yann Demos to soyi na ye en tout cas santé zaki malamu te ndine ko kuma mukanda pa ya Fondation Abeda Show lokola bazalaka na bolinga munene ba décidaki ba évacuer Yann Demos même na poto mais ba évitaki ba bien un conflit entre Fondation Abeda Show na Fondation Maman Denise parce que baza partenaire bazui dossier bazongi sango na Fondation ya Maman Denise Fondation Maman Denise baza na agence moko e faire voyager baza malade bango en Afrique du Sud tant que komi kuna baby singa ibu kino saka Congo rapport médical de bisawa ezali déjà expiré neto bandaki démarche na aji kozwa deuxième rapport médical. Tant que le docteur a fait un rapport médical, il dit ah, c'est comme le côté de Camboyo, il y a des mots à se voyager, dans la confiance, les bins à salle. Après ça, tu as une émission. Il y a télévision, on a beau s'en rater. Moi, si on veut faire ça qui m'a impulsé, ma maman et il y a des mots, c'est Aïcha Okoko. Aïcha Okoko, il y a une action, il y a ça, vraiment, tu as landé action maman. Aïcha Koko, Mama Tina, Lesi Baye, Fondation, Bayaki. Tangu
tout ça ba image moi na ye akomiko c'est lamentaire biki ah papa ndenge nini bino zo tika papa na biso ba télévision to c'est pas ngote ba bengi yaya Yandi Mosi to fandi wana Yandi Mosi a faire comprendre bango yaya Yandi Mosi to fandi na réunion to soli to naibisi na mwana Yandi Mosi Noeli na pa yaya Yandi Mosi ke papa au moins ko na yawa Yandi Mosi azo voyager nga nzambe akotika ngate Dieu va agir na ka Yandi Mosi to leki wa mikolo muke kaka na émission on ne va lobaki o bazo filmer ye mama moko boye mama nguli muta monene fondation Nathan alandaki image wana oyo amonaki Yandi Mosi c'était ça qui bien té nde ekobenga Julien Kabango na beko benga Julien Kabango pourquoi to boyi que les émissions les ko neti moi ba règlement de ne ba compte non ça émission de ça là kaka mise au point mama wana lobiki non ngana zo faire voyager Yandi Mosi na extérieur bokene na SMK parce que rapport médical à SMK ezalaka valeur mingi na ambassade mama batabimisa mbongo ebele même ceux qui mbongo kotinda numéro na ngai MP en tout cas la maman a sali tout pour na Yandi Mosi na Turquie to tindi rapport médical ya Yandi Mosi na Turquie faut ba traduire ngo ya anglais to na Turquie mama wana bayebani na Elombe papa Elombe sukari abi abino bozo misa makama en tout cas ngana décider na faire voyager Yandi Mosi tsaka Kongo na mwasi na ye bakene Turquie bazwa soin lelo yaka bokosambela mutu te papa na biso Elombe azali point focal tant que tu comprendre azali point focal ya fondation Maman Denise et pas ba comédien papa Yandi Mosi papa na biso Elombe a lobby na motembe diapo et kokoya te parce que ça sera une honte que fondation parce que bon c'est le mot nécessaire et Yandi Mosi abimaki na ACJ par banque de moyens bataye ba kabango simisa pour lupango na ye de là tango mama wana abantu bandi ba démarche tango Elombe ayoki biso tozaki na 5K le temps ngana ke ne somba chargé Elombe azui akendaki na ndako ya Yandi Mosi pour fondation obeke ba nembango baba na ba démarche on ne cache pas auto ko cacher le côté la femme de Yandi Mosi a dit que na Elombe ça ne tient pas alors que na pas inquiété Yandi nani Elombe a biso na 5K nga le temps na kende ko soma chargeur azui Yandi Mosi bakene na fondation na bengi Yandi Mosi za wapi o bazui ngai toke na fondation na ndabiso na komi na fondation na benga téléphone Yandi Mosi papa na za na kati yawa na tuni ba soda on est Yandi Mosi nani Elombe na kati wa na kati bi botika na kena ngai j'ai compris que même Yandi Mosi il y avait déjà des caméras c'est déjà préparé balancer ba lobi ba sali message de la presse que Yandi Mosi voyage c'est lundi yango l'équipe de Yandi Mosi a voyager tozongi babengi biso sous na fondation po ba pesa Yandi Mosi mbongo ya passeport tokena ngai na mwasi Yandi Mosi na aner tokoma na aner tozui babenga ceux qui ba fiche pas formulaire mais bataner ba tuni Yandi Mosi Yandi Mosi makamwa no balo salaka est-ce que boyebi pasa monaka abia ya mutu na ngai ye de travailler na ye et là mo Yandi Mosi baki o voilà ceux qui batwe ko tika biloko azo pesa en tout cas Yandi Mosi est très bon so batindile 10 000 francs to 10 dollars faut après 5 dollars ceux qui va y na loso moi eloko parce que batfa kompenaka banda tongo ti poko sala so musala moko te nebite soki na pompe essence Yandi Mosi maladie parce pompe batire essence bana wakina zando bali en tout cas côté wana Yandi Mosi était très bien envers moi tango to sili kambo ya kopesa rapport ya Yandi Mosi na Yandi nani na abemoni na fondation maintenant un problème qui s'est posé problème qui wana et comment qui faut bango vérité to comment qui kobanga entre fondation première dame parce que soki biso voyage tant musu ngana ngana moni là
nasali deuxième plan ngabi moni ndenge mama Denise azo faire voyager Yandi Mosi surtout comme aéroport bakoki ko kambika biso tutali sikoyo to sala deuxième plan to ka passeport na biso mususu autant que na aéroport ba yeba te voyager to longo wana to kei na agence na mwasi ya Yandi Mosi ba yena to kei na passeport ba ke tika na ambassade to komi na ambassade to tiki ba passeport benga ba ambassade mais papa mutu malamu te mais voyez Yandi Mosi voyage quand tozeli yemo Yandi Mosi akei na ambassade tango Yandi Mosi akei na ambassade a remarqué que basali refus ya visa ici ka Yandi Mosi ko perdre espoir ndakomi na pokwa Yandi Mosi benga papa chaka nanzo déjà bien te ba pinga visa ngabi courage et pas maman fondation nata espoir ezali Yandi Mosi a commis ko konda suma kasi moi c'est à remarquer que peut maner chaque bouteille mot changer parce que déjà Yandi Mosi a perdre espoir tangu mama bengai to ke nimbango na hôpital susu ba parce que AJ non na semika ba pesi déjà biso rapport médical o ko faire voyager il faut landela ye ya tozo zanga mbongo tangu so moko parce que Yandi Mosi abi que voilà nga tala ka numéro de téléphone na ye papa Etima azali cadre na DGI nga na yebi papa Etima pona Yandi Mosi te ezali bo ba yebi dani bokombe tsunami tangu kokodioko abeli atinda biso epa ya Etima a contribuer papa wana lobi ke boya na bureau toke na bureau na DGI na isika webi DGI zala no bozo ya wate na za na bureau na ngai sima ya Forestcom pembeni wana ana bureau zeli le papa Etima a contribué pour kokodioko pour le baquet, nga na yebi papa Etima pona Yandi Mosi c'est faux. Maintenant to na premier mbongo. Na bien papa Etima kokodi nani Yandi Mosi santé zate ya bienté, tinda besoin quelque chose pour te son bakisi. Non, c'est faux, il y a $3,000. Bakisi a $3,000. Il y a $3,000. Ah ba elo wa bomba binde zana ngawate. Même ce qui papa Etima, anga pesa mbongo pa na ngai, ayibisa ka monter ko pesa anga pesa Yandi Mosi, anga bango. Ingo la sake déjà Yandi Mosi à mon état sur na relation ndenge mais ezanga orgueillité soki na fungula parler na l'accès bino téléphone nga boka mo ba numéro na za ngo o Yandi Mosi za ngo te to komi jour J o likambo o ingo ko ela biso Nana Moduga témoin Mariana la tortue témoin abivier Yandi Mosi za bien te moi si a bengai abi papa yaka to kebi Yandi Mosi toke l'hôpital Yandi Mosi aboyi to bondeli nde neko benga docteur oya semka zela parce que zali zela papa aimé basaya ko tangela binango wana sa ye Yandi Mosi habité bokomona docteur Kienvu voilà papa aimé autant ngana message oyo na komela ki docteur Chaka Kongo a komela ki docteur le 21 décembre 2021. Alobi bonsoir docteur. Pour le cas de Yandi Mosi, ça ne va pas. Docteur à répondre, alobi veuillez l'amener aux urgences de CMK s'il vous plaît. Je pense que c'est mieux comme vous dites qu'il ne va pas bien. Chaka Kongo alobi merci beaucoup. Docteur Alobi, je vous conseille de ne pas attendre demain matin. Bon, je crois au yali docteur Kianou, la SMK, il y a d'autres traités Yandi Mosi yebi parce que Yandi Mosi premier c'était quoi? Nous tous on a la capacité sur 100%, Yandi Mosi vivait 20% pas ma capacité na. Docteur a moins déjà danger zali. N'écoute Yandi Mosi ba pakula ki ba ming ba VIX, ba VIX na nsoto torseni. To bondi Yandi Mosi moya Mosi bingate. Na bino to bengi Julien Jireka bango aye to convaincre Yandi Mosi toke na SMK. Tant comme na SMK balobi ka va simba ye $4,000. Caution ya $4,000. To bonde de bingambo Yandi Mosi soki boye Yandi Mosi c'était Chaka Kongo komitungisa te maman Olive ko idengai. Toke na hôpital maman Olive na
ceux qui n'ont pas séné ça papa héros yo ils allaient passer vraiment quand on a bien maman j'ai le canam na butu na butu maman c'est du bongo so ta ambulance batin de bango bango ngabito kende agi yandi musa boyi agi to kende ngalema yandi musa boyi ngambo to bimina Julien to bengi mama wana fondation Nathan mama wa la problème ava basine bayandi musa faut 4000 $. Abiso appareil na yo pesa le docteur mama bi docteur je prends garant na fout à 4000 $ pour soins bazu yandi musi batia l'ambulance on a boyi na ngai mon na linga boyawa na boyi ko choqué. C'est moi qui a filmé tout dans AJ. J'ai les images. Nous avons matana ambulance, qui na 5K, tant na 5K à Kiti, docteur a bien sur Congo. Et un des mots aussi, a atteint à corona. Moi besoin ça y est, égalité. Parce que vraiment lenga vraiment. Tout de suite, il y a des mots en quarantaine, lingoebi, na sima en quarantaine, biso tout le monde à 2h du matin na 5K. Docteur pour la bosse mukanda a série de laisser passer pour permettre sur les gars na butu pour na ba couvre-feu. To kei pa ya moi ça y a des mots si to tiga moi ça y a des mots na ndako. Biso na Julien to la liga na libanda wana le temps to kende pa ya mama na limete. Mama wana en tout cas nzamba pambola ye. Mama pa la la quitté to kona ba 5h na limete mama remettre biso na vele via $5000. Abi bo futa $4000, $1000 nga zo voyager. Tamusu boza sous besoin ya bakisi Julien amukolenga mama remarqué abote mwana yandi mosi foto lo bomba zela ngote tant souffle bini boza pe atteint ya corona après si biso bakisi na butu wana mimi nga vraiment je ne me sentais pas bien mama aki bakisi makasi to meli bakisi wana ya corona to meli tango to komi na nzela moi changement salami to ke futa $4000 na tongo mama benga bisaka Kongo yelanga passeport ya yandi mosi passeport na yo passeport ya Julien ya na madame Bokende de France parce que la lingite que on a déjà décision il faut qu'il na bengi ya nimos passeport za liwa passeport za lina agence esika agence ya mama Denise ya secrétaire bango na komi ngambo na yawa bo pesa ngai passeport ya agence et passeport ya nimos parce que mama ya nimos banda besoin ngo il n'y a pas de suite nde sika sikoyo papa lomba za li point focal ya fondation ya Baptiste ya Komele nde babengi papa elombe sikoyo tango babengi papa elombe bambele kuna na ebité nde ya na elombe ya na yandi musa iko komana parce qu'il faut ba remettre passeport pa ya pour to voyager namona ya yandi musa biki papa si to récupérer passeport mais biso pe na famille to saki ba démarche moko to kena na Maroc ça demande de 18 000 €. On n'a pas de problème. To fai na moi namona kaka ki nani mwasi na ye abi mwa ba ko sanga kuna ezalite abi kuna okota te lokola kama covid mwa kota ezalite biso ce que compter ba de marche ya biso ya France yaya na ye ayebisi mama ke mama biso pe awa ndelo ese bien déjà mama na mutema malamu malgré tout à remettre yaya ya ndimosi mbongo wana obakene ngona Maroc. Combien? 18 000 €. 18 000 €. Faut se tana on na dollar ce que va faire venir. Wana nga na yebina ngati. To comme na pourquoi yandi mosi kuna mwa ko kote na zuna zote jote ya wa mwa ko tawa ezatenga bi nzama ko sala biso to sala tukaka les soko yo mwa muke parce que le docteur oya mama peki biso aza direct na ambassade de France qui ça pose un problème maintenant papa la biso elombe ba traitera bien na mama fondation Nathan wana ayebise que non bino boko bino bakambuta en tout cas ngana sepedi na faire voyager ya nemosi tsaka Kongo na Julien na mwasi ne bakende France moi ça yandi mosi lelo papa elombe azali double casquette as avocat azali focal la mon équipe est poli abia wa elikamusiko équipe est poli ndenge bayokana kuna na fondation ndenge yandi musa kei yandi musa kenda Afrique du Sud kaka na lamba bakutila kiye pas aux valises non ba bimemba moko na o mama yandi musa ke Afrique du Sud anga des sols parce que
Ils ont bang mingi. Ya ni mo sa comme Afrique du Sud téléphone ata to bengi téléphone ayambakate. Toza na représentant biso en Afrique du Sud comme ne Fisto Pelende. Ndenda tindi ya bi ato sali tout ta pesi adresse ya mwana yande mo sa tindi nga adresse ya hôpital. Akena hôpital ayikuta yande mo sera na lamba oyo ayilaki. Fisto Pelende ndo sombele bilamba oyo yande mo ala Afrique du Sud c'est Fisto Pelende. Komaki contact d'état là yé grâce à Fisto Pelende na ABC ba parce que yande mo sa bi ba Angleterre moi est-ce que ba to ba ibete. Na mboka na biso grand comédien nda parti bazui yande mo sa en considération. Ndebo ko yoka makambo legaki que yande mo sa kufi tout ça effort pona soki dikamwe quelque journaliste ba ya pa na ngai to benga ba Fisto Pelende akesa la émission na yande mo akufite. To benga yande mo sa mo téléphone te. Mutu na ngai o Fisto Pelende na tunga metaka Congo. Mais curieusement, on dit il y a un problème, il y a yande mo ngai to na problème te. Nga dernière rencontre où yande mo singa na ye, c'était na 5 ans. Ndenge alobaki na point de presse ya benga wanga na ngai. Et c'est wanga na yibi na ngoti parce que on était bien avec yande mo. Na yebisi moi si maman mobile na yo azoya vendredi parce que moi j'étais en contact avec Afrique du Sud. Moi c'est avec papa ko banga te to soma ke sans kaka to zwa mutu na yo na aéroport. Na ndenge bagano zwa yande mo na aéroport ngai na yebite. Banda yande mo aya kisasa ata kopesa nga bonjour ata Julien to edaki to monita signité. Même maman oyo abimisa kimbongo wana oya 20 000 ilaka 20 $, te abimisa mbongo ebele na 5K mbongo ebele na tini jire est-ce que bien de mosa bengi mama oh na bengi mama te o sabi ngamba tuka oka bengi ngate na kosala eloko moko te ndene kozwa bayebisi ngai que yande mosa sala point de presse nde boki bien de mosa loka lobby soi-disant hier ndanga moko boye abengi ye abio to ebita chaka Congo alanga 10 000 $ na ngai ete mutu kwa tambula kwa wana eza mutu ka matanga mame waso bande ko na ngai yande mosi est très méchant venga mais na lelo na boto blessé ye conscience na ye to sengeli pardon parce que baté belé na zozwa et je crois nani papa aimé akutangela bino message ba muso bazana ngo déjà message ya mwana na ye boyoka mwana edoko nini après nini ndenge papa na biso ya mosi voilà voilà et on t'a un message ya Noeli ya mosi message à Noeli le 15 février. Bonsoir papa Chaka, je vous prie de bien vouloir l'excuser s'il vous plaît. Malheureusement, il ne sait pas gérer ses émotions et c'est décevant de voir à quel point il est facile à manipuler. Je lui ai quand même parlé, question de lui ramener à la raison, bien que c'est trop tard. Vraiment désolé, nos sincères excuses. Batabi français, parce que français na TikTok. Bonsoir papa. Nasengi na yo olimbisa ye. Nini olimbisa ye nani papa na ye mwana nani papa na ye yandi mosi mais ezaka likambo moko ayebi ko gérer ba émotion na ye te mais ezali likambo moko ya mawa komona tina ndenge ba manipuler na yebi bon na lobela qui est quand même hein na zongisa ye na raison mais et comme qui déjà trop tard vraiment et sali biso pasi to sengi olimbisa biso yo ko comprendre wana mwana liboso ya yandi mosi mwana alaka na papa na ye mwana ayebi ba ennemi ya papa na ye mwana ayebi ba tata na papa na ye mwana ayebi nani azaki premier na papa na ye et donc moko na bosa eloko moko yandi mosi je crois que bobeta yawa jour yandi mosi abenganga na 2h du matin papa masumu atindeli ngai convocation na tribunal abengi bobet ngai kubanga te yandi mosi abengaki famille te abengaki baninga ba comédie te o batolaki na salle wana na tongo yandi mosi pleurer
ngabia ni mosu courage to koma to koma bengi bobet mona ba image pour na boy ko blesser monde via kiawa banga ba projeter on ani na éclairage ya pour mona ke ndenge ba manipuler ndeko na biso ya limosi c'est ba fundi ngana li parmi to ndo bona ba masumu ba longola pente wana ceux qui ba manipuler ndeko na biso ya limosi mais azali quand même un responsable même reconnaissant tant que bo ba mona mingi na ba Facebook na zwakaye na keta mse kota fleuve na côté alimentation sur la sumo li pa ngana subi paye tokeba wera na ye frimba na kama bala moko sibitima ndeko ya limosi ay ko changer. En bref, pour place à Moussala, notre frère était manipulé. On a manipulé, on a des informations déjà. Bah, on a les deux parquet. Bobi Margot, on a tembe ko sakanate. Bagé funda yandimos. Bagé funda, n'a pas une information. C'est le moment où Margot a ça et le konaté. Parce que et choqué, elle dit papa na bango. Parce que bana ba yebi comment nazana papa na bango na papa yandimosi, ba lobi ke yandimosi ko finga voleur. Ala sa papa na biso mo yiba yibeni. Elo wa yibi yandimosi na yibite mais awa ansi lezolo ba mongita ba te belo ba comédie ba contribuer pour yandimosi. Ngaso do ba yandimosi. So yandimosi atinde $10 à plus de $5. So en tout cas côté yandimosi mais ndenge mona lobby il est manipulé dans ma cambo. Mais ça qui est au côté. Même pour votre information, on a bien qui fondation, il y a Maman Olive. Fondation Maman Olive, parce que papa, tu as un bon abisso et pas un démos. Vous comprenez? Alors je crois qu'il y a ma cambo, tout comme politique, tu comme on a dit, Maman Denis, il a remercié ma casse parce qu'elle a sauvé mon lit, mon mais il y a une dengue moine, un dengue lobby, à Kogi ko gérer mes émotions a été. Mais il y a un démos, c'est mon frère. Même la tongo mon image il y a des menani asali ba mongita na tindi tout le baninga so comédien message mongita tindi pour na mukili en tout cas bref